balandi ya Congo Impact News tozongeli bino tozokoba ma numéro na biso to mesana libala to bunzimba to chanjaka ba sujet boyebi bino moko sujet lelo tozolobela bongo mibali ya mikolo oyo bazali lisusu seriété pona nini mibali ya mikolo bazali lisusu seriété to kabolango na mama Irene Bulembi ye azali invité ya lelo oya poni to solo la mibali ya mikolo oyo bazali lisusu seriété mama Irene Bulembi nazana bosenga na mbote mama Irene mbote mama Lili Maleka V12 merci de oyoki Irene na bengi nga V12 problème si problème eloko ezate bon toko bana maso na biso mama Irene tozana likamunene awa mibali ya mikolo oyo bazali lisusu seriété pona nini mibali ya mikolo oyo est-ce que yo pe ndimi mibali ya mikolo bazali lisusu seriété en tout cas mama Lili merci na motuna na yo ngana koloba ke mibali ya lelo penza en tout cas ya sérieux baza su mingi te mibali nyonso en tout cas baza ka le même pe okuta mobali mo vraiment o aza sérieux dans ce tobi sérieux ezake aza mobali mo azo respecter yo azo tambwa na ba norme na yo aza na mwasi te donc aza mobali mo o penza azo tambwa na ko banga nzambe en tout cas baza su mingi te mibali baza su mingi te baza sérieux mibali baza su mingi te babanga nzambe mibali baza su mingi te balingaka basi na bango mibali baza su te mingi te ba o batosaka libala to bolingo ezaka libala te po mobali bokoki kobalana te ezaka libala bokoki pe kobalana ezaka libala mais to ba awa mibali baza su sérieux te na bolingo mibali baza su sérieux te na bolingo pona nini elo nezo sala ke mibali baza su sérieux te en tout cas le réseau sala ke mibali baza sous sériété en tout cas motuna pena pona ko répondre eza moi passi o mibali baza sous sériété mais eza ka phénomène mo et comme fréquent penza e pa ya mibali nyonso en tout cas bakomi na bango ka mobulu o penza ya calme baza ya ko compter donc mingi baza ka ndenge moko soki tolobi mibali baza sous sériété eza na makambo ebele mobali msusu aza na mwasi mais ali kozala na ba copine ebele wana pe aza sous sériété mobali mususu aza na ye na ba moyen te mais alingi azala kaka na basi ebele mobali mususu pe azali na ba moyen mais azali lokuta vérité ezali te donc aza pe kaka sérieux te mobali mususu ayebi ko respecter mwasi na ye te ezala mwasi ya ndako ezala mwasi tobenga ya libanda ayebi pe ko respecter te azali kaka sérieux te pona nini mibali bokoma sérieux te bokoma sérieux te po boza susu na confiance ya basi te to bokoma sérieux pona ekomi kaka phénomène bolobi bonyokola basi ndenge balobaka ke basi bakoma ebele na mukili mibali bakoma mukie donc par rapport à ça yango na nde bonyokolaka basi to ezali kaka kanda oyo bouta nango nulle part to ebité yango nde bokoma konyokola basi na ebité mais reine to zwana no anglais oyo ya mibali bazalaka mingi sérieux te po kozanga pe et comme ça rappelle mutu moins sérieux et bien ngo azana eloko te mais alingi azala na yo pe ozali na ba sens ya ba responsabilité na yo mais ye azana eloko te tango a promettre yo na kosala lobo na kosala lobo na kosala lobo asala ngote obenge moins sérieux bon en tout cas mobali vraiment soki azana bozuité ndengo lobi a promettre yo akosala ngote aza moins sérieux mais azana bolingo na yo eloko ezozanga ye kaka eza makoki mibali bakomaka moins sérieux la plupart oyo constate osala vraiment na Kinshasa soki akomi na mbongo mobali so akomi na mbongo alingi a découvrir mwasi nyonso alingi a découvrir mwasa métis alingi a découvrir mwasa munene alingi a découvrir mwasa de longue jambe alingi a découvrir donc ba découverte a découvrir oyo abandaki kozwa te o abandaki komona te ntango azalaki na bozwi te mais ere atie mwa libengani na poche amemiki sasa na mokongo en tout cas alinga a découvrir nyonso yango tobengaka bango bakomaka ba moins sérieux oui ezaka ndenge pe olobi wana mais oyebi ke mibali mususu pe makambo nde yango tozoboya ofutaka ndako te olesaka mwasi te ozwa ye en charge te mais olingi alambelaka yo
olingi oyaka na ndako na ye olingi olalaka osalaka oyo nyonso motema elingi wana mpe aza moins sérieux azaka sérieux te malili kote wana mobali aza moins sérieux te eza nde bozwi nde eza te te Irene mobali oyo aza sérieux mobali oyo aza sérieux akoki kolala na ndako ye yafutaka te ata bolingo ezali mobali oyo mpenza aza sérieux bandeko bozolanda bandeko ya Congo Impact News bolanda est-ce que vraiment ata yo moko ya mobali oyo solo mobali oyo se respectaka mobali oyo abengami aza mobali est-ce que akoki koya kolala na ndako oyo ye afutaka te est-ce que akoki kolia na nzungu oyo ye asomba te bongo so yo olala na ndako oyo yo ofutaka te oyoki oyo mwasi alobi na suka nango ekomaka mosusu olobaki mwasi wana aza moins sérieuse kote wana mobali bongo to bajigolo bazalaka basérieux bon bajigolo baza basérieux te parce que azolanda mwasi biso benga bango bamaterialiste azolanda mwasi mpo mwasi aza na mwa bozwi ana mwa voiture na ye aza na mwa business moko asalaka ekotelaka ye mbongo yango tobengaka bango bajigolo baza mpe ngako bango baza ba moins sérieux parce que oza na eloko moko te mais ozolanda mwasi nazongi na motuna na yo oza na eloko te ozolanda mwasi olingi mwasi alambela yo olingi mwasi alesa yo donc na angle wana sikoyo tobengaka bango bajigolo mais eza mpe na mosusu aza na ye jigolo te alingi mwasi na ye mwasi mpe alingi ye mwasi sikoyo akomi kosala ye mwa basurprise wana sheri yaka nalambela yo sheri yaka yaka na ndako sheri tovanda na biso sheri osala sieste wana soki ekomi kodépendre na cadre ya bolingo te wana toboyi te ezalaka bafair play bafair play na bolingo eza nango ngai naboyi te mwasi alalisa mobali na ye mwasi akipe mobali na ye mwasi alatisa ye mwasi akipe naboyi te eloko wana ekomaka nazoloba bandeko basi mingi bandeko basi eloko wana ekomaka eza réciproque ezalaka réciproque omoni na ntango ya kala longo biso tozokola bazali kobenga bango bamario mario nyonso tu aza moins sérieux lelo bakoma bajigolo lelo nde bakoma bajigolo mais biso à l'époque heure wana biso tozokola babane kobenga bango bamario bamama ya heure wana baseur ya heure wana baza kobenga bango bapetit poussin donc petit poussin aza moke ana eloko te azoluka kola donc mama nde motu fo alengela petit poussin ozo comprendre mais sikoyo ntango yo mobali ondimi mama alengela to mwasi alengela o eza sérieux te wana eza sérieux te na monde ya lelo eza lisusu bongo te na monde ya lelo basangisaka maboko soki mwasi aza na mwa ndambu mobali mpe aza na mwa ndambu wana bosangisi ezali kaka te so boza ndako moko te mwasi bakokozala libanda mobali mpe azali libanda bosangisi yango mais tozoloba moins sérieux bakomi ebele voilà vraiment blague apa ba moins sérieux bakomi ebele surtout bandeko na biso mibali oyo bautaka à l'étranger bandeko na biso mibali oyo bautaka à l'étranger bazoya bazonyokola bafille na ndenge ya kosakana te bazonyokola basi ndenge kosakana te mama Irene malili olobi pele omo eza ya motuya bandeko na biso oyo bazouta étranger bazouta kuna na bamboka libanda bazonyokola basi eza mpe lokola basi mpe oyo bazouta mpe kuna libanda bazoa mpe konyokola mibali eza kaka baétranger te eza mpe awa na Kinshasa na kati ya vie province ya Kinshasa tozomona mpe mibali ya baaventurier bakomi ebele mibali oyo bazonyokola basi bakomi ebele mama Lili awa na Kinshasa omona mobali azogérer ata basi misato soki abengi yo na 12h30 oyambi telefone te ube bandaki kosukola bandaki kosala mosala moko omoni appel manqué na ye dans 10 minutes omoni appel manqué na ye oyo korappele ayebi so yabi je te rappelle donc je te rappelle seka asa bengi ja mwasi mosusu oyo asa fixe rendez-vous na ye bakude yo oko asa arataki yo ekomi ya likambo ya lobi be tokotunaka pesa oyo azwaki wana deja ye nde arécupéré omoni ya mobali moko azogérer basi misato tozala na baterrasse tozala na banganda tovanda bomoi ovanda na kati ya nganda boye ozomona mobali achangeaka bilongo ya basi soki aye na oyo ya mama ameli ame basilisi akei omoi na 30 minutes aye na mwasi mosusu oyo te mpe ya mobali obe estce mobali aza sérieux mais aza mpe na alliance na mosapi donc omoni ndenge olobi ke mibali bazouta mibanda ya Congo démocratique mpenza en tout cas tolongola makanisi wana mais mibali na biso ya awa mibali na biso awa bakomi très très dangereux bakoma kocalculer air donc azo vivre na temps ayebi déjà que donc à partir à 17h abimaka bureau oti 20h akogérer ata 2 copines mais air mama azobengi na ndako azokosa oyo naza na réunion surtout likambo ya mbouteillage nde ekomi kopesa bango nde excès des ailes epesi bango raison mibali bakoma na batelefone
kombo ya mwasi atango kombo ya garagistre na ye. Kombo ya mwasi atango coach etel. Mama nini ngaza kina ami moko komba mwasi achaki mekano. Na mona ka biso vande mekano ebengaka. Oh, mekano no mécanicien. Mécanicien ngabi o mécanicien abenga ko tongo midi poko tongo be nzoka nde mwasi mutu abengaka ye. Muko mususu ngalo bi te il faut na suku sana mayela mobali. Mekano abenga ngabi mekano azo benga azo déranger. Pesa ngana répondre te ko déranger ko répondre te alikara senga ngai mbongo. Tofani ne mukomsusu mekano abengi yaki numéro orange nazuka numéro wana na enregistrer pas na moyo longa moi c'est bini na tel mobile na sekinga bitala mibali onde bazamba ye mibali nde bakosaka biso mais ache mekano abenga tongo midi pokwa na tu na ebo mécanicien tala makambo oyo tozobeta sete makasi bandeko basi bofungula misu bofungula penza misu boyoka bonina na se rappela nze mo boy fali ayemba na mo évolution na bambanda na poko kosanga na mo ya évoluer na ye ake awa na poko ayo zonga luka mutu malamu tolobi te mibali nyoso mibali pele Kinshasa oyo eza oba oya de partout eza obaza awa bandiko basi bokosa marate lamso mo mbali mobo aza jeep yo bitenga azu mobali meta yo ozo mobali au moins ba film oyo omona ba film oyo komona bandeko mibali tozo boya makambu ya goûter laisser tozo boya makambu ya kosa leka soko lingi muninga mwasi linga na bulunga solo soki pokoki na ngote tika na yo tozo beta sete na makambo ndeko mwasi sasa ndeko na mwasi taraka so ndeko na mwasi bazo sala endengwana soki mwana na ope ya mwasi bazo sala endengwana yo kosepela nango tolingi te makambo tozo boya nde yango wana goûter laisser kosa leka tolingi yango te na ba téléphone ba numéro kili ozo kokosa sima kokosa nde mibale bele bazali ozala mobali abota bana 4 5 libanda oye bakate oye bité l'air na boti bango air ni na bimaka to yebite eloko esala bongo to yebi pété ma mère mama Lili mibala malamu na yebite soki to komona bango wapi soki to komona kata ba église na yebite soto okuta mibali malamu wapi parce que mibali nde bakomi ko décevoir biso mikolo o yango moni mibali nde bakomi ko komisa biso basi ba rebelle parce que mobali azo gérer bino 4 5 comment mobali ko gérer basi 4 5 mobali mususu ko lingo lelo ko pesa yo bolingo lokola Juliette na Roméo ako pesa pena bolingo moni que je suis aux anges mais lobi bengaye au moins quand je suis en réunion je te rappelle bien ko rappeler wana si yo ko benga ku data 20h akoye biso mona komeli okaka zo rejeter pa ba message o rejeter ba appel na yo maka toi et puis ba ma casse na SMS pa message ye je suis en réunion je te rappelle un peu plus tard on est ozela mukomboso azanga mokila yo moni to komi ko banga olinga to komi ko senga kaka nzambe apesa yo mobali moko oyo penza akolingo sincèrement oyo akoyeba pasi na yo oya kozala lokuta te po mibali bakomi trop lokuta na ko betelo mwa liso moko na mokuse na ki na ami moko histoire vraie na copine moko mobali abali ache na ndako mobali wana akomisa 18h libanda te mama Lili oui mobali wana soki 18h15 lo bakute na embouteillage à Kinshasa akomisaka 18h libanda te mais nzoka nde na musala azaka na repos 14h ti 16h repos wana azaka nango akenda pa ya copine moko abota na ye mwana koma na 4 ans mais mwasi na biso téléphone esona jamais oyoki muta bengi ye mwasi na ye copine wana bandi kopesa kobeta tola mobali na ye en tout cas mwasi abaki je suis la plus heureuse du monde 99 jours ezaka pour le voleur jour moko ezaka nzambe mobali aketala mwana na ye wana mobali na mwasi ndako abotaki bana basi misato na libanda abotaki mwana mobali moko ba 4 ans aketala mwana ngo nde amesaka 14 maman ngo pa lambelier allié asala moi sieste ata ba 1h du temps ba 16h le temps azonga bureau habité le na ozonga bureau te c'est comme ka ba 17h na kemba mondako abengi pe maman na ndako abi chero lambini maman abi na lambi viande na épinard alobi so na komi moi ça ebika mobali asala ka osela nga moi semula moto
mwana bandaki kosakana na azosakana kota kata voiture ya papa to comprena eloko wana te mwasi na ye ayebisa ngai alobi Irene bamabondeli na ngai nzambe nde moto alingaki na découvrir mobali na ngai mwana wana aye na kata voiture alali pongi na kati ya mutuka papa pe era 666 na ye azwi costume na ye alati ye wana na mutuka ntina ndako akomi mpe na ndako mama servi ye biloko ayebisi leka mwasi abikende kozwila ngai ordinateur na tiki na kati ya voiture leka mwasi ake na kati ya voiture azwa ordinateur bo abi bofu namoni mwana moko alie na kati ya mutuka ye andimaki te abi mwana abi namoni mwana moko alie na mutuka mwana alie na mutuka ke yaka na ye nanu nayebisi yo bakezwa mwana wana bofa bande kolia ngombe na fourchette na mbeli atokata musuni alinga tia kaka musuni atia na mundu abimiseli mwana donc mwasi na ye atali mwana atali mobali alobaki eloko te abi na nga bi Irene azokende omoi ezoyebisa nga alobi garde ton silence je combattrai pour toi abi kaka na leki na mobali alobi zwa mwana na akende kosukola ye tia ye na salon na petit salon esika bandeko na basi bazali nayebisi yo alobi na mobali eloko te mobali pe explication te alongi pe biloko na mesa aye abongisi mbeti mobali alali mobali mo azobeta nga liso ya bi Irene nazala kokolala te na butu na moni nde mwasi akobeta nga ta marto ya solo bandeko mibali lisolo tozoloba makambo tozoloba bomona ngo mabeti tozoloba kaka tolobi ya mibali nyonso te me toso tobeta sete oyo ezali kaka mpona kobongisa mitema mpe ya bato bozonga mpe na raison mibali mpe bozonga na raison boyebaki oyo bozosala wana ekoki kozongela bino à la langue mpo bozapela misu na bana ya basi mpona nini koluka kotungisa milimo ya bana bino kolobaka bana basi bazala mwasi orese oyebaka te kelela misu mpe eutaka epa na bino bandeko ozolanda nga mingi mpe na France Emani Magema adio Luisa ya Claude bino mobisali kuna bino pe balandila nga ya tongo bino balandila nga ya tongo bopesa nga ba conseil te lilisala boye lilizongisa boye tambusa ngo bokende boye bino mo bozoyoka bobenga bopesa ba conseil boluka bobongisa na ba émission oyo ezali ya mutu nyonso wani ko participer numéro ça affiché wana obenga na numéro so ko participer no eza de long de près ko participer ozana sujet pesa le batin sujet moko ya tolobela ça tabou eloko soni yalité eloko mabepe yalité nité to solola entre nous Mikolo tozo bani tozo loba toye bani tozo luka pe to koma wapi eloko pe to sala po to sala ni boyebi donc lui ça ce que ozali wana la nanga malambu nayebi kolandaka nga wa molandi ya solo pinza nayebi kolandaka nga okoyeba nini okopesa na mateya oyo tozolobela to lisolo tozobeta yo moko ozolanda ngo Emani Magema obana bengo Emani Magema na France mboka msute na France bino bana France lamlo makasi yonde bosa kenga na zala tokoba mama Irene soki sikoyo olobi ozo mobali okobeta machine okokota lusambo machine ni okosala po ibake mobali oyo aza sérieux en tout cas motuna waneza mwa pasi okoyeba ndenge niki mobali oyo aza sérieux okoyeba pete oza na magie te osenga kaka nzambe yango ntango nyonso ifo tobondelaka nzambe apesa yo mobali moko oyo akokosa yo te oyo akoyokisa yo pasi te oyo akobelisa yo tension te donc nyonso kaka ifo kopesa maboko ya nzambe ke na nzela na yo okutana mobali moko oyo aza malamu po toza bamagicien te toza banganga te tobetaka zeke te okoyeba mobali wana aza malamu ndenge nini osenga kaka nzambe pembeni na ngai tindela mobali moko oyo aza malamu tindela mobali moko oyo akomonisa ngai pasi te oyo akokosa ngai te oyo penza ezala teke leo na betension emati na 17 8 lobi ekiti oyo na 6 9 mobali moko oyo penza akozala mobali oyo esengeli mpo na ngai ya solo bandeko basi bolanda émission malamu bokota so bomoni kaka Congo Impact News libala to bonzemba bokotaka boyebaka makambo nini ezoleka na vie na biso mwana mwasi kolanda mobali kaka mpona mbongo te mpo akopesa mbongo lelo lobi mpe abungi na ye mobali mosusu amoni étoile na yo aye kaka bende étoile na yo akei na ye eza rare mwana mwasi abende étoile ya mobali kaka mibali kaka nde bamesani kobenda baétoile ya bana basi basalelaka soko olingi oyeba mobali ya sérieux ezali nango magie mpe te ezali nango mpe kisi te mbala liboso ka bovandi mbala mibali bovandi mbala misato bovandi ata bombi bizaleli mo baindisi ezalaka kaka
bovandi na ye boye kaka whatsapp ovandaka tsoa bamessage ezokota tsoa bamessage ezokota ako bakoma kaka systeme wifi nde ebebisa makambo wifi connexion ezala kaka polele tsoa message tsoa baappel jamais omoni ovandi na mobali banda tongole moso tati 14h mwasi abengi ye te okaka tsoa ere moko aki atemi pembe na sololi tsoa atemi pembe donc azocalcule dia batemps ayebi ke non ti 14h na kolibere ye wana kosi na bino naza quelque part embouteillage bango bakosaka embouteillage ou bien naza na réunion mo mais afandi na mwasi mosusu ere akolibere ale abengi mosusu abi rejoint moi soki mpe na kipwanza ye soki mpe na sans frontière ere olongwa na sans frontière ale abengi oyo aza pembe na kimbuta tokuta no na kimbuta donc mobali ya malamu kaka bondela osengi nzambe apesa yo mobali po mibali malamu subi baza na bango te tolobi awa mibali nyonso te tolobi mingi nde mibali mingi baza lisusu serie te na oyo etali bolingo akoza ne serie na mosala akoza ne serie na bafaire akoza ne serie na famille na ye akoza ne serie na makambo na asala baactivité na ye mais serie na bolingo mibali mingi bazali su serie na bolingo te nayebi te c'est parce que eza mosu olobaki ke soki akomi na mwa misolo nde place apanzanaka yango wana place bapanzana mais mibali mosusu mpe baza na bango na mbongo te bazaka na mwa bozwi oyo nzambe apesi yo mais aza mpe moins serie aza pe moins sur lokuta lobinga yo surtout lokuta makasi azo lokuta eyaka na sincère bango mibali bakomi na lokuta donc azokosa o lokola azopema mibali lokuta na la procédure ya divorce na mwasi na ngai yango nde pende eza na top naza na processus ya divorce au moins na petit o kapete ba divorcer pété eloko moko te o benga ye boy o dit moi ça yambi o benga ye boy no ko benga ROT madame azai mais yo ba ki ke boza un processus à divorce donc bango et comment na on laisser passer na monoko likambo divorce mibali lokuta leki lokuta nde lokuta boko sa rapport à nini e ba nte poka ka ozu moi ça olingaka moi ça munene ozu moi ça munene to o exploiter kaka okosi mibali nde lokuta nde leki bino makasi nayebi te bino nyonso te mais lokuta nde eza pa ya mibali ya makasi bozo nyokola bana basi na niveau 0 donc na niveau moko ya trop élevé donc na niveau mo nayebi te lokwa pe bana kini nayebi te bana kini pe balingaka bango komona mobali te surtout mibali ya poto bana kini loko boma bango basi ya kini bali komona mibali ya poto te so amoni mibali ya poto amoni lokwa asimbi mapata o mobali wana poto aye makambu na ye aye msu kosaba business na ye atiki mwasi na ye kuna na bana era koya kaka boyali akomi kokosa yo naza divorcé nasali boye toyebi mabete ya mibali ya poto eza mpe mibali ya poto mosusu akoya boye aza na ye mobali malamu bokovanda na bino mpe boevolue oyoka mpe abali yo tomona mpe mobali mosusu aye na poto boye na kini aluki mpe mwasi boye azwi mwasi abali mwasi toyebi te ke oyo bango nyonso mibali ya poto baza soki baza ndenge mo babata lokuta te eza mpe na oyo ya malamu bazali aza mpe na kati ya kicharge azoluka mwasi ni oyo bakovanda na ye eza mpe ya mabe mpe bazali eza kaka poto te tozolo mpe Kinshasa po Kinshasa nde wana ekomi lokola Sodome na Gomorre mibali ya Kinshasa bakomi na lokuta moko mama Lili okoki kozala na idée te donc azokosa lokola azorespire baza na lokuta tokomi kutu mobali osoka ya vers nga ekomi kaka batension ekomi kaka koko mibali bakosa bandeko tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo tobandi kopusana donc mpona lelo na oyo etali mibali ya mikolo oyo baza lisusu serie te en tout cas nayebi te bino bomoni yango ndeni Luisa adio yo mona yango ndeni ya Claude na France bomoni yango ndeni nzambe asunga bino bomibatela makasi covid ezotoka lisuku na France en tout cas nayebi ka kobomba bino makasi Emani Magema nzambe abatela bino kitoko mingi akoloba te ya bino ndeko yeyo Lili Maleka aza toujours na service na bino apeselaki bino lelo bino surtout bolandinga nalingi bino mingi ezala Kinshasa bana bandal na lela bino makasi omoni bino bana poto so bozolanda émission oyo émission esalama partout so za besoin to que ça l'émission oyo epa na bino to ke petit epa na bino
tosali émission omoni mpa na bino ndenge ekoma to balabala na bino toke mpe na babala na bino tosali émission omoni mpe balabala na bino ndenge ekoma donc biso ozala biso partout donc bana poto nyonso tu bana kini oyo boza kuna na poto napesi bino bambote ebele bana kini napesi bino mpe bambote ebele nalela bino makasi. Merci vraiment maman une opportunité au Pessingai na pesi ba merci na ngana ba nyonso bazolanda biso kuna ya mikili ya poto na pesi ba merci na mon fils bien-aimé mon fils chéri Mermas Mbumba les motive nga ben toujours les motivateurs ba mbote belé na ma copine li passe na nga ya za nzuzi na biso ponga za jumelle nga timba nzuzi na nga zali ye to bien ke lando na biso Lidi Nsumbu mwasi ya mwindu kuna kati ya Paris na bosanité Monica baende na kati ya lisalisi 94 na Paris chéri Ndoudi en tout cas na bosani binote bambote belé joli binga bambote belé bye bye eji musala kitoko lea ipeka mwasi ya mundele yayo yango